FM télévision et l'on a bino tous toujours qu'on continue d'être sarabino tous wana pour na bino pe boza wana pour na biso et l'on d'être au tambola pour na kotombola bende la mboka Congo FM entretien ils ali tranche na bino au FM télévision et tient apporter na bino ba téléspectateurs biso nyonso ba congolais to ya to le bela o etali mboka na biso etali continent africain ezali ko sala mape na libanda ya mboka tozali na besoin ya masolo wana nyonso pour que to yeba kozala fixer yango lelo na numéro ya sika tozali na honneur ya koyamba bazali na bwanya pona mboka Congo bazali na bwanya pona coutume ya Afrique bazali na boyebi ya malakisi ya baindo ezali bongo na Fumu Kimbangu Munanga azali chef spirituel et représentant légal ya ligne ancestrale des Noirs en Afrique azali pe lisusu président national ya Bamaguka azali mo côté elongo na Fumu Bishima Kadiombo pe azali susu chef spirituel et longo pe lisusu na Fumu Chibangu toko beta masolo na plateau oyo boko découvrir bango but nini ba ekolobela awa bolobi ba fumu balekaki ba mingi o boko maki bazoleka lisusu te baya bakimi te balobi bazakaka ba ekolobela o etali mabele ya baindo mabele ya mboka Congo ba ko isabendele tende to sabino kiti oyo eza kiti ya bwanya yo pe mto olanda biso soko za na mai oyo bomba mabomba mi ya mboka Congo ya toko yamba yo ba Congo ba kolanda yo pe na bokebi nyonso toke yiwa na kopesa bafumu mbote na bino mbote mama boye malamu na plateau na biso ya FM télévision malamu makasi vraiment tozane sengo koyamba bino bafumu toyoka bino tozomona elateli na bino ezopesa mwa bobangi na nzela to na bana mike to pe baimboka o ba mesani penza religion africaine te eloko ni boloba des places di bunge côté mwana mama parce que biso toza pona obatela la valeur na biso soki mutu amoni kande na lati bo tu nanga lisuté ke nazanani ayeba ka ke naza déjà koloma belé naza koko naza congolais d'origine donc akodouter atana identité na ngate moni bino bozu ba identité ya batu mususu lolenge ya batu mususu ya wana to kotisi bunzambe ya batu mususu bakati biso tozotia pona kobatela valeur na biso parce que soko kena misère rafia pona kotala bafutela kango mbongo pona kotala ngo bilamba oyo lati na mbongo po batala ngo omoni ke tena ndenge oyo balakisa bato ke bokoko ezalaka kindoki moni oyo eloko balakisa biso yango moni soki moto atelemi azotala moni oyo lati boye azokanisa eza kindoki nzoka nde kindoki mpona biso bayindo ezalaka mabe te Fumu olingo bangisa baimboka obandi koloba maloba bazotala mwa ekoti mwa bantsala obandi koloba mwa bondokeza mabete bino baindo biso na yo na ngai kindoki ezali pouvoir ancestral donc pouvoir ya maloba para nyonso azalaka ndoki nalingi kana peso ndakisa moko ezali mama ntango oboti mwana na yo oza na droit ya kolakela ye malamu na mabe lokuta nayebi ke nakotuna omutuna te matuna ndeza linga mtuna otuna mituna donc oza na droit ya kolakela ye malamu to pe mabe soko lobi ke mwana oyo azala beni mwana na pakomi beni ndeki ndoki ya mwana soko lobi ke mwana pe oyo aza yo kende kuno ke kufa mwana pe batuti mwana kufi donc kindoki ezali maloba ya pouvoir pe mayele oyo ebombani oyo ezali pa bato moni biso toza soko na mayele oyo ebombana toza na bwanya pe mayele oyo ebombana toza pe na nguya yango wana moni bao baza na mote ndefo babanda obanga biso yango babenga biso toza bandoki pana ngai na koki kozanga kindoki te ata moke donc bino boza bazabo ya mboka ezabo neza mususu na kindoki zabo naza muto asela magie ah bon différence ezali na nyoso mibale lokola parce que zabolo demo mendoki azamu tabwanya pe mayele babenge sorcier un homme pour azo raisonner akoki kovanda boye amoni yo bukani biso pe toke tobuki soso tokangisi yo kisi soso na soki anyati yo potamboli omoni kindoki ya mwana biso toza bazabolo te Fumu tozozongela yo Fumu Kimbangu Munanga tokei pe pa ya Fumu Bishima maloba Fumu auti ko bimisa yo kyango yo okobakisa mwa mukie oloba nini pona baimboka o bazali so batalo babi o mobile lati voila boye na bikoti rouge neti kaka nde bakino baloba eza nini. Merci mama, merci mingi ndenge ozotuna ngambo tona moko ya isengo makasi elwaki ya ndenge tolati boye biso toza batia malemba oyo eza église ebimi na
libumu ya Simon Kimbanko Fumu Kimbanko apesi biso bokasi ya kolobela mboka na biso epoye abandi kolobela mboka oyo kala babumi ekapo na kolobela mboka. Mais bino bafumu tomona bino lisusu te pona kolobela mboka Congo. Tozali mama tokoko zanga te. Tozali mais mboka na biso eza infiltré makasi. Bolimisi na lingi na le mama. Ba biso bafumu tozali parce que différence ezali ya bafumu ya mabele na biso. Différence ezali wana parce que fumu ya mabele biso to benga bango baza bana po biso nde bato to chaka bango biso nde to va to vanisa bango na kiti bato to pesa bango bino bobenga kindoki biso bato yebi lo lenge nini ya kocha fumu pe ya koyeba ke fumu ko azali na boya pe mayele fumu ko azana clientèle fumu ko azana boye bongi bacha e boye siko lelo boye ba fumu oyo lo bano ba omona na te eza ba fumu oyo bakenda akoyi kozala mwana wele bokonza batata na ye azwi kaka bokonzi mais azwi bwanya pe mayele te o babenga lokwa kindoki azwa ngote omoni moye aya ko défendre makambo yo e kozala te azali susu to pe asombi yango ko somba na mbongo mosusu pesa o mundela e ko pesa e médaille okomona un chef mais azangi mabele un chef azangi sika okomona un chef atiki territoire na ye aye na territoire bato mosusu alobi ke yaza chef coutumier donc na bukoko na biso wana ko sibate. Mais biso tozali tobenga lokola tozali banganga nzambe. Ah, bozali banganga nzambe na kati ya confession religieuse par exemple. Oui, confession ni bozali. Tozali na kati ya Crête Ben. OK. Na kati ya Crête Ben mais tozali na branche ya Bamaguka. OK. Tozali na branche ya Bamaguka. Crête Ben ezali lisanga ya ba groupe nyonso siko biso tozali siko na kati ya Bamaguka. OK. Confession religieuse bangunze zaka moko musune bimite pa Crête Ben. Très bien. Mutu ako sayote to pe na limité. Confession religieuse oyo zo bangunza oyo le bela makambo boko ezali kaka Crête Ben parmi ma confession religieuse au chef de l'état signé ordonnance na oyo zako kamba maka Eminence Mangele Silubasa ambassadeur oyo président provincial nango ezali Fumu Kinzomba donc bino bozali le quoi banganga ya nzambe ndenge lo bozali na religion africaine banganga ya nzambe. Très bien, merci beaucoup pour la précision. Lilo bana liste ya nzambe neto ko kovanda boye tolobi ke nzambe alingi boye. Nzambe alingi boye. Bongo pona Congo, nzambe sa lobela bino. Nzambe lobela. Tu to vivre boka nzambe muto. Lokola nini? Nyoso oyo ko tuna pona. Soko tali mboka na biso to ko guerre lelo ekoti Rwanda eko bundisa biso en tant que fumu nganga nzambe oloba nini? Tena oyo nyoso lobama ki oyo ezalaki mama makambo oyo ndeti oyo salama oyo ebandi lelo te. Eza tuka mutuka. Avata Congo dia totila et ya kosama tant mindele ba comprendre que biso tozali Congo dia ngunga Elexini Congo ya Congo kaso yoso yoka oyo Congo ya Afrique ya kala ndezela ki Congo dia ngunga Mamo ni wana tozibanda ko fana na table ya singa dia nzambe bakoko ya chose ko konzala kwanda na mama kiteleki na muto baba yake Congo kenge lufuma omoni bango babota ki bana mibale ya lukala kala ndela nzasi na ya kokele po biso to utina dana evate. Pour Adana Eva ezamba tuke Ada ilingelo ba administration Eva ilingelo ba evangelisation ezambi lomi balo mundele nango pour no yo lakisa biso lo lenge ya siko to ko tambola papa ya sika na mama ya sika. Donc bozali côté la Biblia. Que Bible non le mot Bible signifie bouquet imaginaire pour le bouleversement de la loi éternelle. Malembe fumu bandelo lobi. Le mot Bible B ilingelo ba bouquet imaginaire B bouleversement L loi I éternel donc bouquet imaginé pour le bouleversement de la loi éternelle. Biso to ko kelete ngi na personne ndakisa popo na ka Bible bouleversé. Na kati Bible ba biso ke mokile ba na Adana Eve nde bakoko ya liboso ba bisi mokile mobimba we. Mais na classe bazoe autant que biso l'Afrique est la berceau de l'humanité. Tu commentes que ça confusion. Pona bino ba non pona biso nyonso na mokili. Pe kaka kuna bango na classe batang soki lelo ki batelo batuni mwana na classe. Qui est le berceau de l'humanité? Ce que le Moyen-Orient, on soit 0 bien 10, 0 soit 0. Ce que le Afrique a suivi 10 sur 10. Au moins, donc dans la classe de Bible, il faut bouleverser. Dans la classe de Bible, il faut que Mokile Banda na Adana Eva. Tu vois, Mokile Banda na Adana Eva. Mokile na biso toki place Mokile Banda na tadi ya singa danzambe. Makomi ezali ko makomi ya liboso. Nani azala ki témoin. Pour le kutape. Nani akomaka Genèse Moïse na 1513. Au moins ezali preuve. C'est là te. Moïse a abeti histoire ya Ada.
au bas siècle pour monter comme Bible comme ami na 40 personnes ban monter liboso ba comme Moïse na 1513 na désert oui ba détail otanga yango otangi yango otuninga bwanya tikana koko biso nete ozongisa place oyo mundele abungisaki pona koya kozongisa po ba père ba ekokosa bana mo biso za ba papa te biso za ba koko donc toye po batangu ba père ba ye kosi bana na koyebisa bango ke oto za mayele te motema balongola onzo to apamba bona au nom du père et du fils et du Saint-Esprit surtout ko tikuno mona père akoza na mutu ndeni mwana na motema Saint-Esprit na mapeka o mona te ko oneza benjir nzamba ke za na mutu nzoka ndeso ba ebiso boela ke oza mutu o mayele te mon fona avec sa mutu mayele te fumu mate o ebele belo za ikoloba otanga kango na buku nini wate mama pona koyeba buku ya liboso ya mokili les livres les plus sacrés du monde c'est la nature il faut jouer pour la nature faut-il le boyer pour l'amour mais Bible bat bazawana so que on a nature oye pour la maille au monde à maille oye pour l'ambition au monde ambition mais so que na Bible et ça sacré quoi comment ils attendent l'ambicité ils attendent l'hypothèse ils attendent to seki mke to repesa pe maloba na fumu bishima maloba oyo fumu azali koloba toko kende mingi penza tamula ite pona ngonga mayele o nyonso boye koli yango penza wapi na bokoko na maloba na masolo to ndengeni mayele nyonso oyo papa ayaki na mulimu azaki na mulimu na ye nde pesi biso mayele nyonso wana poke mulimu wana ekufi te etati na lelo makambo mulimu ezosala eza munene me bato bazomona ngo te poke bato balingi siko mokili makasi balingi mokili makasi bato baye kolinga kaka baje omoni lokola legislation ndenge ekoti na kati ya mboka na biso mokolo ya lelo makambo nyonso ekomi kaka baje makambo munene ya kosalela mboka bazoyeba ngo te. Très bien. Fumu tozongeli yo fumu kimbangu munanga est-ce que vous aurez fait temps ya kosambela pona mboka te moindo azana do asambela te mama oh bongo lingomba de sambela to be ona lingala suko bondela lo sambo bosala lo sambo motuna yango bondela yango ba bengo bondela est-ce que moindo ko bondela muta bondela yango no bukumo bondela nzambo bino boyebite mwana oya za mwana asenga papa na ye soki papa na ye pese ta ko bende atanela ako kanga ko bete atabambata biso toza droit ya senga nzambe kwa kokisela biso siko bino boye kolakisa biso ko bondela to bondela ka nzambo to yebite ndenge mona biso ke to bondela to za maelete motema balongola onzo to apamba to bete to gangela ka nzambe tout d'abord nanu bino bonani ba chrétien baza ben poli ba nzambo ba memeli biso za ben poli kolakisa nzambe misa yoko kende devata beaucoup mestre ndo lakisa ko beaucoup mestre na lobi na yo salela ngai oze poli so ke kuto kuna pa nzambe to za na signal memia otala ko to azalaka okoki banda ko betaka maboko te nzambe sala te fo mikitisa oyebisa ozosola papa ozosola na banane biso toza droit ya senga biso to senga kaiso tuna ki ya mutuna batu ba téléspectateur ba kansolo kwa ke to devient ote bakoko na biso oyo pona Congo déjà prophétie depuis 1921 le 12 septembre 1921 na mbanza sanda fumu kimbango loba déjà makambo nyonso makambo lokola makambo nyonso lolenge ya baguerre lolenge ba konzi ba sala parce que souci ko ya fumu kimbango ezalaki ya pamba te ko ya fumu kimbango ezalaki tango mokili bebaki tant mokili na biso bebi na 1491 mondele akoti abaptisé mokonzi na biso ya liboso na kombo ya nzinga kuvu wazaki to la dernier roi ya Afrique mobimba na kombo ya nzinga kuvu na abaptisé na kombo ya Jean Ier to Alphonse Ier ndeko bebe za wana babadisi ko kokotisa bunzambe bapaya babadisi ko ko initier biso lolenge ya losambo oyo mindele basalaki 1856 cérémonie pona koya basambela kite basaki nde cérémonie biso ba indo za droit sa cérémonie toza bato ya kosambela ya kobondela kate to bondela nani omona ka kete division babondela Jehova babondela Allah babondela Elohim bazobondela nani babinzambe ka moko nani ya biso bongo Biblia elobi yango oyo zali ko boya Biblia yo tango na Mika chapitre 4 verset 5 bibat na bato mona ko nzambe na bango yo tanya ngone ngene yo za ko telemela ya oye kasiti na fute mbongo pona yeko la ngoti na o na makambo na lobo weza mbongo ba futa biso ba mbongo ba tax aucune église au futi tax aucune école au futi tax ezali mabonza to ezali tax te mama pana yo mabonza pesa mate te biso to makambo ni zona ba tax ndele ki na chako na ba dimension nyonso partout aucune faut pesa tax. Vraiment, ils ont mis qu'on partager dans le plateau oyo au petit définition à Bible, ba prière au sali, pour na yo en religion à bain de zena place nini na. Les religions à bain on les habite ya mona fumu kimbango yela ki mama.
Et là, on a moutuya, on malelo. Ba ko na biso bande ko sa to ko be ko senga nzambe. Ni ba ko na biso bande ko belela. To ko mana capacité wana to zala ini. Ba ko na biso bazaki na kimoyibité. Wana zalaki instruction zaki na kati na bango. Bazaki na mutema mabete. Ba bande ko lula lulate. Amoni loko mutu bwete. Bazaki na mibeko na bango na ko pesa mobeko moko. Na tamba ko na biso bazaki. Soki e comme na période ambinzo. Na ko tshaba garde te soda zaki te. Ba ko sala ni ba ko benga ba ko puku moko ba benga kamandona. Soki ba puku wana kamandona ba ye ba chele ba kene tina na dizumbu dizumbu ba benga to ko lo bandenge nini c'est que omoni ndenge chaque famille na famille bazana moi place na bango moko oyo ba benga ngo chota na balu bande ko balu ba benga ngo chota na biso ba kongo to benga moi dizumbu. Donc la carte de Zoumana ba nyoka wana na mpuku wana ba kiti ba betemba misato akomi koi. Taba koma koi puku wana oganga. So puku wana gangi tous les nyoka nyoso ya kanda ba iba kotine sobe. So mbinzo ko di. Kasi yango nande bondoki. Ke wana nde mzambe. Mzambe na bisi yango. Mama, bondoki ndeza mutu asana mba pase cha balolo ngeko mapebele. Mutu azumbisi muke mutu zo mona zwim zelo komi secret. Nde bondoki. Miracle était. Ke miracle be ma ona linga. On a vu miracle en français. Oui, automatisement le besam mboka. Yango nozo mona biso to lobi ke biso wana tomba zulonga na bache. Ba pese alerte ka ba moko nza ko bima na mboka lobi mbinzo awezana no moke moto akoka kokende ko simba te biso to kolia mbinzo timbinzo kokola. Soki yo me ko seleka ko kyo simbi nyoka ko bima au moins la place nyoka na zate. Soko tamboli na obie osuite nyoka swate mais soko bimi nyoka suyo. Eliko lobake mibeko kotosa eleka kambeka biso deja bakoko na biso bakotia bango makanisi wana ya kotosa bunzambe na biso na kati ya mitema na bango donc tant babi ke mokonza le po lelo boyezo pesa nga pasi omona mutu atelema bandi kofinga président de la république mama président za nzambe soko mona ka nzambe te omoni ndenge biso tozana fachi beto nzambe azana droit donc liloba na ye koki kolongola tala na nazo pesa batu ba grâce. Mutu azana droit pesa batu grâce za ka nzambe longola nzambe pas président aza mutu to sengeli ko memia ye mais komona mutu moko basali forme moko ya opposition tali tina nango ya opposition wana eyebani te ko ni baluka donc omoni eloko liboso soki to bito longola na mboka yeso mona na royaume opposition za te Congo eza Congo di antotila mais bino boke chango na république omo pesa bo bebisi na makam est-ce que bon dimana no ke po mabena ebani na wana parce que toza Congo di antotila pas totila en roi aza mutu oyo aza inspiré makasi opembeni na ye eza na banganga nzambe lokola biso mais okemona mutu bazwi ezalaki nani roi empereur lokola roi Kasongo Lunda lokola empire Lunda toza lokola roi empire Abakuba toza lokola roi lokola baba mwanta yavu mais comme c'est un chef ya babengi ba chef coutumier bazo ministre moko ya intérieur okuta zata nda bwa kindokite tangu balia ka batu ya mona kate bazo bache akengela ka roi wana nzoka nde roi wana za mutu asengeli ko za pembeni na président de la république mboka na biso soki ke mabe tozo banda ko menya nanu te tokotosa bisimbi na bilima ndenge nini so totosi président de la république likambo liboso foto zonga to yekola nanu ko menya président de la république totosa ye oyo bino bobenga na français profond respect botosi ya mozindo nzambe na biso soki toluka nzambe na biso ye wana fachi beto po biso batu tochele soki totosi ye tokopesa esiko yo pouvoir oyo esengeli ye azala nango ya bokoko o dirige banani maman donc besoin prêt à travailler mais oui ya ko travailler mabe ezali pa na ye moko mabe ezali pa na ye moko tango biso tokomise mokonzi yake na stade atelemi alobi oyo yezu ngana akokamboko te yezu tamusa mboko bana bapesa yezu kulusu kutu yezu akoka komema te bongo kongo nda akokomema po wana mama fumu kimbangu nanga masolo ezali ebele akomisa mokonzi na maboko na ye moko alongola ngo na maboko ya yezu biso yango wana toye tobotola pouvoir na maboko ya yezu tozongisa na maboko na ye moko topesa fumu kimbangu alakisa ye lolenge ni akoki kotambusa yango donc moni siko place oyo mboka ezali yezu akoka komema kulusu te seke akoka komema kongo ata place moko te ndozomona koto bazoya bato nyonso baza pembeni na ye wana bazopesa solution ni baopesa mboka yango ezokende tomoni bauti kosala bapriere liboso basali gome kwe priere mibale bukavu kwe
botikela biso bangunza tolobi ke tozali capable biso nde bakolo mabele biso bankoko biso nde bato toyebi ndenge ya koyebisa mabele ndenge koko tino mengu yebisaki mai bali mokili masumu ebale fungwama asinakisa na Kongo eza masola Israel te o biso tozali te na beto masola Kongo eza na matabi tino mengu ndenge gumu pemba zana kikwite na sakekela bi mabele apikoli kikaka oyebi kikaka te moi esobe apekoli yango lobi mokili masumu esobe mabele fungwami ya koti donc eloko biso nde toyebi secret ya mabele mokonzi na yebi sos bato loba ko bishima na ngai moni fumu kimbanku azwi kombo asali boye moto esali moti atelemisi boye nda atelemisi mboka boye atelemisi mboka na biso bato bayebi yango eloko wana te omoni Mobutu asali awa 32 ans azwi moto wana atiyango liboso na ye moyen muntu ako essayer ezalaki te baye koyeba secret wana wapi na nkamba bino mpe boyebi makambo wana mabomba mi wana nyonso toyebi yango nde toyebi yango po tomona moyen ya kosala yango totombola très bien masolo ezali ebele kasi ngonga esukisi biso mpenza tokopesa maloba na Mfumu Kimbangu Munanga tala kamera maloba na baimboka na mokonzi ya mboka bakambi pe ya bainstitution oyo kouta epai na bino banganga ya Nzambe. Biso matondo mingi mama Nengwa mama Afrika mama Congo topesi yo matondo mingi biso tosengi ya liboso na mokonza mboka tozana limemia mozindo epai na ye tosengi azwa makambo charge na ye alongola ngono na maboko ya Yesu ameka kozwa charge wana mboka oyo yazotambusa ye te mutu abandaki eza na bato babandaki bato baye kosala lit eza yende mutu asali ke le 6 avril ekoma journée oyo Mfumu Kimbangu alakaki lokola azali mwana elaka azali mwana elaka te me mokonzi ya elaka parce que mwana elaka nde biso ya azali mokonzi ya elaka Mfumu Kimbangu alobaki biso toza presikoyo po to soutenir ye so to soutenir ye to sisa biloko wana eza baje mama moni wana oyo esalama wana eza baje souci na bango ezali ndenge omoni 5 pays de Maghreb Tunisie Algérie Maroc Libye Égypte bazaki baindo lokola pharaon Toutankhamon azaki moindo lokola pharaon Kenato bazaki baindo mais mindele tango baye balongoli bango bakotisi babotisi bana na bango bazwi loposo wana nyonso baindo nyonso basili bamindele bakoti ndepe balingi balongola biso bakongolais ya solo bazwa banilotiki batia bango potango bazwaka baminere batunaka bango te nilotiki otuna ndeni yende mundele mutaki kocha place wana bitumbo biso to bunda o président Félix Tshisekedi c'était mama sa président Félix Tshisekedi Congo ezate ndenge ozomona ya zawana sa président Félix Antoine Tshisekedi Congo ezate o nyonso bato baoloba ezali kapo baza ba complice so tuni bango likambo baoloba pas parce que président Félix Tshisekedi alobi azana posa Congo ezala na CT Congo congolais a bénéficié biloko eza na kati ya Congo mais yo lobi ke te tika nanga soki azwi kosala nini omoni kaka nanga na chrétien ozomona nanu bato mobimba moto azolia nzoto ya moto amela makila moto quelle sorte d'abomination akozala na mawa moto chaque dimanche omona bao baleko na baolia nzoto ya moto baomela makila bato makila yango wana mpe esopa na goma ntango abelela makila yesu ekita makila yesu yango ekiti na goma batondi yango kaka to ça la parenthèse to prochainement quelques mots pour kusukisa toza prêt ya kosoutenir mokonza mboka pe ya kosilisa mobondo ebi batebele baotalaka este mama mais baotala te mobondo eza prêt na Kinshasa ekoki koya mpe paralyser bainstitution nyonso biso toza na droit ya kosilisa ngo po oyo bango baobenga bato wana basalela bokoko ezala ata ba M23 ba AFC wana basalela krisimete baosalela bokoko nakopusu ata mwa moko ya cérémonie baosalela tokobenga o mbala nsima donc yango wana eza wana donc biso tosengi toza derrière nsima ya mokonzi ya mboka tolobi tokosunga mokonzi ya mboka ndenge tobandi lelo ti na ti Kongo ekokóma na kimia nde po oyo alongwa kimia ya solosolo tosengi ayoka biso ayamba biso bino banani biso bakoko biso bangunza biso bakoko oyo toye kolobela bwana mpe basolo banganga nzambe parce que mboka etambolaka na banganga nzambe bapaya te
bangala kuna ba onyo so baza pemene za banga nzamba bapaya omone ba ke sala wana kaka bino va kotanga na Bible to pesika ka exemple moko ya David na Nathan. David azui mwasi ya soda na ye Nathan ye wana pese exemple akende komona David na ndako alekaki na media boyete mais okomona bino banga nzambe boleki na ba media bobandi ko ya ko vanda ko finga mokonzo finga ye uzula kela mama de mboka ekende malamu ndeni bino biso to finga bakonzi to lingi nanu mutu nyoso oyo lelo to lobi oyo lelo banda hotel mapona banda finga mokonzi mboka amona biso na nzela so amona biso na moita amona biso na amona biso na butu donc to menga mokonzi mboka poto zwa to pese limemi ya mozindo biso to lobi ke soki akuta na biso to kopesa ba piste de solution parce que oyo ya ye ko sala ayende kokokisa oyo bato balobaki ke ifale sala malokola fumuki mbangu ba papa mpadi bakoko kachunga ba pesa ki ba profession wana po makambo kokisama yango wana biso peto ye ngai yo fumuki mbangu munanga représentant légal et chef spirituel ya ligne ancestral de Nord en Afrique oyo ezapena lingomba oyo koko kachunga mowe 99 atikela biso toye pona koyebisa bino ke toza capable aussi se bitumbane sana kata este na biso kozwa kimia Congo ekozwa kimia po toza na adage moko to belela mama ezani kimia na mokili na kimia. Très bien. Tant ce qui si numéro la biso ya Mkolo Lilo ba limbo kabuzaki belé na Orlando biso numéro ezali affiché na écran na bino bobenga biso bosala ba remarque ceux qui peuvent venir participer na émission tozali wana pono yamba bino FM télévision ezali kiti na katanda kuna bino o moto nyoso ko vandela tala kaka vision ya initiateur ya Fondation Maloua ndenge FM télévision pezali et le bara nul n'a le droit d'être seul sur la terre pour comprendre pour ça la vision wana ekoma mo mesano ya ba congolais pour te totalisa pe to tombola bendele ya mboka na biso na mikili ya bapaya to yambaki bongo ba mfumu ya nzambe banganga nzambe ndenge ba mo balobi ezalaki fumu kimbangu munanga o azali chef spirituel peut représentant légal ya ligne ancestrale des Noirs en Afrique pelisusu président national ya Bamaguga azalaki accompagné na bafumu mibale fumu kimbangu bishima pe fumu kimbangu uchibangu ezalaki penza esengo ya repartager na bino plateau oyo tokutani na numéro mususu. Merci beaucoup et merci na balandinyo sur FM télévision to tombele bino bonne suite de programme. Merci. Matondo.